N'invité. Et ça qu'on des potes tout en gros sont soka kitoko no bo moi les autres au lieu école soit ta muke mais ils sont pena ils sont sonné. Il y en a vana c'est le makas. Au moni soko fanda moi na mobile au PC soit fika mbala moko. Oh, mais yo yebi depuis ton sokola. Ça va c'est un projet. C'est la mission spatiale. Aïcha Koko. Oui. Et ça a un plaisir à toi. Normalement, na baninga banda ba génération moko c'est comme si bilongezo kende pena. Ezo kende na vieillir hein. Baloba bongo. Obini, entre autres, bah, excusez Raquel. Et puis, on a Ndoki. On a Ndoki. D'ailleurs, quand on s'en va, non, elle se va projet pour parler de salaire à toi, là. Pour économiser, pour garder. Bon, on a eu vérité, ça rassemble peu mon poussé. Pour comprendre en gros, donc ils a bon, bah voyage nanga, ils a fort personnel nanga. Aïe, Aluka polémique, Aluka buzz, Yenani, Aïcha Okoko, Aïcha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aïcha Okoko, Ibozui Wapi, Bazi Wapi, Oye, Abimana Nderenae, polémique exacte, Aluka buzz, Kranet Solobi, Aïcha Okoko Network, et Yenibino, là, ma programme Yassika, ma programme pour étaler culture, sociale, Nyoso, information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, bah, abonné à Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, Bozani. Bana Diaspora, Yewana, Aïcha Okoko. Bana Kinshasa, Bana Poto, et Bana le monde entier, Bava Concierge, Bava Concierge, Flat Hotel, Bali Center, son cadre qui toko pour na kopema, pour na bino batbolela luxe ya makasi, bazali na mo bangé na salle de fête, o ezali na 400 places, confort et l'alia ou na niveau ya 2 fois te, awa ezali pour na ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Na Bali Center son bazana mi bangé na ba terrasse mi balé moko ya kati pe ya libanda. Côté ya Bilubu bazana mo bangé na restaurant balambaka cuisine congolaise, africaine, européenne, américaine pe continentale. Meka soupu oyo kelengi. Na Bali Center bazana ba chambre ya luxe o kondimateke awa eza Kinshasa po niveau ya confort ezali awa il faut kolukelango kombo. Bazali na ba chambre ya luxe kitoko makasi na salon. Et bongo côté ya ba appartement engaye bazali na ba appartement ya qualité supérieure. Ya chambre moko, 2 chambres salon, cuisine, salle de bain, pena o ya 3 chambres salon, salle à manger. Pena 2 salles de bain. Côté ya courant, ko banga na yote po awa courant ezali 24 heures sur 24. Soki courant ekei, mo banga na groupe epeli boza mobimba. Pe côté ya sécurité et kuba po na bino nyonso. Tala!
kobanga na yo qualité ya service ezali awa te mpo na prix mokie oza ya kosepela. Flat Hotel Bali Santerre ezwami na avenue Tropique numéro 83 7 rue Limité résidentielle na place commerciale référence clinique Bondeko. Pour la réservation au bengi na ba numéro oyo plus 243 81 799 82 47 topo bengi na plus 243 82 34 121 62 na Bali Santerre, excellence dans la simplicité, c'est naturel. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande retour Holanda biso partout à travers le monde. Lelo nasi bozoka moi ken pianalati AON. AON eza ba innovation ya sika ndeko na biso. Aisha Okoko amemeli biso. Alors, lelo ça la plaisir comme on a ba chroniqueuse oyo bazolongola complexe ya masolo ebele na kati ya monde ya média kala toyeba kaka chroniqueuse pour voyager soit chroniqueur il faut pas mémorer par artiste et musicien le long de konabiso Aisha Okoko pourquoi pas tobetela e maboko tomonaka kendaka mwa ba aller retour na ye au sentir que non atela kango pe ba makelele mingi vraiment te le lot osola na ye toyeba pourquoi azulikanisi ya kosala logo o ngana lati lelo ya AON. Aisha Okoko, bonjour. Bonjour Ken Piana, bonjour Balandia Fimbo na Fimbo. Fimbo na Fimbo. Balinga générique Ken Piana. Est-ce que tu as les bandeli? Ouais, bachara ne bandeli wana fali talaga toi mabanga na concert. Ah non, c'est bien. Merci beaucoup. Merci na ba internaute nyonso bazinga na Fimbo na Fimbo. Voilà. Na oyebi selo mo ya na Fimbo na pare koni Raissa Yedi. Na Hortense Madikani, baza ba camarade na penza bo mwana to kola na ba makasi ya Raissa na limité, Hortense na Bandal, Madikani, Kamonya, taka na bengi na poste non na. Voilà. Ah donc yepinda baki Aisha biso to sabono na Fimbo na Fimbo. Voilà. Na ndinga faute na ba Ken na ba polémique belé tout ça ba tout cas faut qu'il n'est pas Ken Piana, faut que pas Ken Piana. Pas tu balinga yo hein. En tout cas merci. Mais oui que internet il marche rapide na moi polémique pour moni batu bana ba stress belé na poto. Sikoli. Sikoli. Non, et c'est moi polémique pour talaga sans polémique pe mobulu. Aisha Okoko bonne santé. Santé za bien za mazo batela bien que nous avons moins pression ma casse semaine yo. Non travail moi mingi kolela moi retard, moi ba idée aux opesa parce que tu toujours récite. Tu n'as pas échec et tout ça donc nous avons la championne. Alors la championne faut travailler, non travailler vraiment dur. Et on m'a reconda muke, moi kolongeza moi fatigué parce que je travaille beaucoup. Non là un peu tard, kolande la bleu belé donc c'est ça mais là ça nga bien, nous avons battre nga bien. Premièrement nous na féliciter yo. Merci beaucoup Ken Piana. Idée oyo ya AON. Na habito ko expliquer biso e utagiwapi. Non AON eza nango eza na vandaki. Non dessiné, le stylo, le dessiné, pas na dessiné le poso. Tonton mekana OT, tonton mekana OT. Nabisco dire zali, maintenant expliquer bien. Voilà. Place Nazala qui n'a travaillé il y a 5 ans. Hein? 5 ans. Place le monde entier est là. Oui. 5 ans déjà et Kokaki. Na Monique et Nabino, il est temps maintenant. On a côté les mappés, pourquoi pas? Na travaillé pour nous ngamoko. Voilà. Na sens on a na baki non na travaillé mais karaté. Na travaillé directement nabi motoki wana nyonso bando bima wana ba sacrifice wana nyonso na misa ela ngonana. Voilà. Puis na mona pe j'attends pese kokakiti. On va les gars papa parenti au comment là il faut bimo que foutre là. Faut bima. Et pour tika mon visa clé. Parce que non se penda kuna yo. C'est ça. Et on le AON et Botami. AON ezali Aisha Okoko Network. Voilà. Donc toi abrégé on mingi am pousser ka AON mais na moni comme AON. Ba tu balinga on makasi vraiment na bapel mo ka muto ko maka facha AON. En tout cas na kumisi nzambe parce que je me disais network aux autres à moi moulay bat mais moi va mutu network et là c'est ni parce que work est un net monde non network est un memo est un réseau donc on a logo na biso to lati oyo lati na ko simbo ouais ko simbo a ezali Aisha o ezali Okoko N ezali network so moi na kati logo na biso to tie ba bleu na kati ba bleu wana eza ba sina réseau pourquoi réseau parce que Aisha Okoko ça na ba réseau partout au monde nzamba sali grâce au tamboli place c'est belé puis avantage c'est tout matara na nji au tamboli combien de pays précisément en tout cas na l'équipe déjà ta ba 18 hein ba tout na loba na ngate OK ka ozongi na l'équipe na ba 20 ko leka déjà Aisha Okoko kala mingi te awa na meka bengo boza na Espagne habite Espagne okenda ka ki cherche ya ba projet oyo bien ezalaika ba voyage no privé
Nous avons plus dans cadre AON. Moi, vite fait mon bouquin parce que tu as vendu un mois. Pendant le travail, tu m'as répondu à ce cas. Ndenge mo rose, nous avons des moi. C'est en Espagne juste cap pour na AON quoi. Aïcha Koko, oza na bol ba on a habité ceux qui n'ont se trompé. Oza c'est comme si chroniquer za liboso o pena fongoli ba nzela mo apoto kokende kozonga. Mais silence pe lekio makasi. Non, eza nango nzelati. Poto eza savante. Voilà. Et ate passé ngana mataka na njili. Et ate passé ngana mataka na njili nde na fumu na ngana eza nango savante, eza nango yo peken piana. Moka ba kiti wana eza na avion. So ngana kiti ya poto tika. Voilà. Ba kiti wana eza na avion. So ko kiti o tikiti. Oni ni mutu oyo mata amati pa keye na ngo fin du monter na ngo kendo parce que je suis un peu organisé. Ni alinga ya moment munyongwa misu fe futa mai na sens wana oui. Aïcha Koko, hôtel ka na internet baninga na yo. Soki ba voyager bake ba mikili yango poto oyo kendaka ba aller et tout. Et comme Ranet makelele moko boye kotia bato mal à l'aise, ngana gagner, ngaye na Tour Eiffel. Yo siko kendaka ba Canada, okotaka ba Europe wana. Et ça la condamné hôtel ka mo ba complexe wana. Non, mutu na mutu azana ndenge na exprimer sentiment na ye mutu na mutu ayebi ndenge exprimer sentiment na ye mutu na mutu tant amoni rêve na se réaliser azana ndenge oyo ye ako s'exprimer devant batu pour l'accès penza batu que non likamnanga wana simbi mais ça mutu mususu garder en silence donc mutu tu sais émotion mutu na mutu ye mo asepeli que lona komi na kei ya sepete mais ça Tour Eiffel ati maboza sentiment mutu na donc sentiment mutu ken puis na makizembe bakanga ngote voilà alors en tout cas félicitations à moni ba réponse nous est vraiment très bien makasi alors Aïcha Koko oui que AON et ça va projet bien est-ce que kosuka kaka na ndenge ya site bien au conseil la montée de la fondation rêve na yo ezanini par rapport à logo national AON. Non, AON déjà nani yango mono ils a déjà réseau. Donc tout tient déjà to be que network ils a réseau. Donc ils a déjà réseau à Aïcha Koko. On a quatre réseaux on les a conglobé makambo ebele. Ba projet mon projet sans Jésus ils a très difficile à réussir. Maintenant on va approcher déjà Jésus au tient na quatre makambo en tout cas pour avancer non malembe quand n'a pas torti donc AON ils ont un projet belé avec le temps ni la yeka on a expliqué pour comment on a to comment on peut tant comme tout monde est na mona silisi pena que makizimbe na yaka to solo là ya on a eu merci beaucoup alors place aux alaki au sali pétain ebelé 5 ans ils ont vraiment ebelé moi na botami pe ayebi te koloba comme okende pe classe kokabwa na bino wana est-ce que créer moi polémique te. Est-ce que l'on a bien ou bien au moment où il y a un marambo symbole so bien te yango benda. Non, na longa nenga bien parce que na longa nenga mabete na nenga bien na bimi na porte na bimi na fenêtre te na longa nenga bien parce que AON ya qui déjà. Voilà. AON comme ya qui déjà na nenga mabete na longa dans sans polémique. OK. Bato mususu ba lobby bolingo nde ekufi libala ekufi. Yango esali Aïcha olongwa place ozalaki est-ce que ko expliquer biso ezalaki contrat ya libala yango ezalaki kosangisa yo sala 5 ans libala yango simbite yango obendani olongwe pe site yango yo moko mekana ko faire expliquer biso côté wana. Non libala déjà te battu taper à côté libala déjà mon discours battu moi elo na sepena kini mutu na mutu avant d'avoir imaginé donc so avant na kitsa ola saka na yebi Aisha na yebi nyonso pourquoi mon ngo donc ils a même pas donc on a comment na niveau wana te voilà hein na comment na niveau wana te ngana ya musalesili on comprend donc rien à voir dans tout ça rien donc voilà on va expliquer bien donc c'est un frère on a travaillé pour naie et comme na tomo boé. OK. Donc là, on a un exemple. Na chaîne à Jean-Pierre Bemba Gombo, on a 9 ans. Et puis, on a rappelé que l'autre dimanche, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, Ayaki Nakane, Congo Télévision, à CCTV, pour nous remercier Misso. Bah, auto vendait cause électorale au BIM. On a laissé on a AON. Donc, le sénateur Ayaki Bemba Gombo, on a merci, avec ma maman Liliane. Donc, avant de venir à Boeko, Jean-Pierre Bemba Gombo, avant de venir à Bisso, journaliste, Nyon sur la CCTV, pour nous remercier Bisso. Donc, fidélité dans la CCTV, la chaîne à Bemba, ça 9 ans, donc la place dans qui 5 ans. Donc non, il y a des bateaux qui sont 4. Donc tu as pour la libérer là si. Donc donc ils cop nanga. Ils cop nanga. Donc ça film on a des fidèles. Mon ninga na travaillaka. Et puis ça va bateau ba aider belé sur nga. Voilà. Pour nga linga vraiment musana nga. Ba souvenir nini a bien regarder na
souvenir pena ya makasi regarder na Congo Miki. Le travail, ko bousculer biso wana pour na sala et puis détermination wana parce que biso qu'on ezaki na donc des fois travail penza faut travailler faut payer ça pas côté OK. Donc ça aider nga plus na kolisa musala na comprendre ba stratégie no ko ça pe batala opé sans proto finga mutu sans proto ça la polémique sans proto obima impoli batalio donc na yebi jewana Aisha Koko na yebi ke makambo so la vraiment eza ebele olongwa na yo so mona teke yam so ba facilité ba voyage bande ko na so ba pesa ki yo Aisha so mona teke ko na difficulté peut-être ya ko bima ba aller retour au Sahara na ngi so bande la question na pona ki o moi na lobby ba opportunité oyo site na so Congo Miki le pesa ka yo ya ba voyage pamba lelo ndengo longwe est-ce que okozwa so occasion ya ko voyager les sous ndengo za voyager. Non, répondre l'autre à dimanche, le 30 juin, on rappelé dans Batilu les alliés 59e anniversaire indépendance Yambo Kanabiso, je te jouais l'Ipanda, dans un lélo, donc je grand prêtre, Patrice Emery Lumumba, Patrice Emery Betara Messa, Bimsara Pena, ce qu'on t'a dit dans les enfants. Donc ndeko ya Patrice Emery Lumumba, ndeko ya Bayaka, ya Basonge, Banande tout. Voilà. Omoninga Aisha Okoko. Non répondre ma kama voyage nanga. Et talara batuti. Na na CCTV. Na place Nazalaki. Mutumoti. Na o rappelé au bonnet pour garder $10, $5. Vous comprenez ngo? Rien à voir kutu. Donc ngai omoni ezara tangu toza ça les sika. O linya mingi eza place na bino o sabe fort no mo boeba. Eza ndako na bisoti. Il faut que ba bénéficier nango. Maintenant le bon na caméra o ya sa fouté na billet, o sa zola invitation, allez que pas ken piana. On ne sait pas le Aïcha. Laisse-moi terminer. Allez kai pas ken piana. Makambo voyage nanga etalinga moko parce que naza mutu bi ko économiser, ko garder bon on a eu vérité ça rassemble pépé mon poussi pour comprendre ngo donc ils a bongo ba voyage nanga ils a fort personnel nangai na rappelé yebi maken piana na 2010 nazara en Afrique du Sud na 2010 nazara en Afrique du Sud na 2009 nazara na Lubumbashi ta déjà 2010 nazara na Ajni nazara en Afrique du Sud na inauguration ya boîte ya Kaembe Chetemba déjà en 2010 donc 9 ans passés ba soupçon pe bima kaka ya bolingo ba bengi donc c'est nga bazo balanga mingi voilà batuka baloba na bango rien à dire na yango pona ngotie on a rappelé au kaka non ma voyage nanga etara ni canal Congo télévision ni pes nazalaki mais si ko ni ma voyage na e hôtel AON voilà mon network pour te vendre ni AON donc network nesconné il passe que on travaille chez network mais Aisha Koko to za la peine à moi vérité muke malgré aux ignorer mais premier voyage nous qui ne poto peut-être bande qu'on a biso place aux alaki pe basalaki mo ba effort quel piana nabi que Jonathan Mbia Jonas Mbese donc fa papa ya rason avec senga makambo ya Jonas Mbese ba DJ Pro ba Thierry Mukoko Donald Trump Ken vérité ça simple pe mukusi voilà nazolo bano na lingala est-ce que tu vas se comprendre non tu vas se comprendre est-ce qu'on va répondre na lingala moni chemo lingo kotsanga chemo onati na yebisi yo bouli ba voyage ya Aisha Okoko walo etanda kati yo kana sirisa yo comment nanga Aisha Okoko walo etanda kati donc je suis 50-50. Et t'as ni canal Congo télévision, ni pes nazala qui se lelo. Network ni ezo ba charge wana. Donc c'est ça. Alors, je respecte Batunion sort, na canal Congo le sénateur Jean-Pierre Bemba. Merci Ebele pour na écoute à comprendre biso que to vandaki na to yazaki na prison, to vanoze la pour la côté CCTV une année après to bakani Jean-Pierre Bemba. Au moment yango. Donc en 10 ans on a tout Jean-Pierre Salaki. Papa qui tout le long toi Stéphane Ayambinga a une chance na leka donc toi va salir une année na CCTV après une année donc 2010 hein na qu'est-ce qu'Afrique du Sud déjà c'est ça. OK merci beaucoup alors na osenga ndeko na biso whisky a balancer les biso na nos sport whisky il faut travailler bien voilà a balancer les biso a balancer so sport ya AON mais ça doit s'abonner teken non a balancer les biso sport ya AON bon à partir ya sport wana en tout cas bande ko na ngai
ndenge tozosala émission à partir ya sport tozotia en tout cas bobeti bino moko kaka ndenge otala émission obeti yo moko na même na machine même na téléphone s'abonner massivement s'abonner massivement vraiment s'abonner et osala biso bien osenga vraiment baabonner tout ya Fimbu na Fimbu tolakisa ke no tozalaka vraiment très populaire Aïcha Okoko master nanga pena ya master ya tongo bandine pena toye bate soki ekosimba un jour donc master nanga tongo en tout cas bo s'abonner na part nanga na osenga ta 30 000 personnes bo s'abonner et ko sala biso toujours bien pardon ngai sikono ebiso mais mutuma osenga s'abonner te nan Adel Diogo Bagou. Non, Adel Diogo Bagou danger. Attends, voilà. Viens à l'usine, on va s'abonner. C'est appelé le Lumumba pour s'abonner. Non, Adel Diogo Bagou danger. On a la femme de l'espoir. Adel Diogo Bagou danger. Bon. Ainsi, vous s'abonnez massivement. C'est appelé le Lumumba. C'est appelé le Lumumba de Kunayo. Parce qu'il est pour fêter l'indépendance. Fait ça, le mouvement pas rendre des cocolangelo. Les cocotés. Oshida mende oshido so otoke otoka tokate popo la jesse ko ende mbaloto we membe akashote kwa na tetela wake mafumbi la swelo lambo ya laka keni penyo otenyu che nyoto ana tetela che aluba swahili ya songe na pese message le 30 juin ali mbaloso na pondo parce que c'est Patrice merci c'est Apolli Lumumba oyoki ndeko nayo Aïcha Okoko donc tolanda sport na si la presse sport oyo mokile bouger. Aïe, Aluka polémique te, Aluka buzz te, Yenani, Aïcha Okoko, Aïcha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aïcha Okoko, Ibozui Wapi, Bazui Wapi, Poye, Abimana Nderenae, polémique ezate, Aluka buzz te, Kranet Solobi, Aïcha Okoko Network, et Yelibino, Naba programme Yassika, ma programme pour étaler culture, sociale, Nyonso, information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, bah abonné à Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, Bozani. Bana Diaspora, Yewana, Aïcha Okoko. Aïcha Okoko Network, et le roi Mikolo. Nous sommes en AON, nous sommes en Japon. Merci beaucoup. Natiki Yoji. AON, Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard, après excès de vie, au niveau Sarabina Dama, au moment qu'il est noir à Tanangé Tanala, Aïcha Okoko, ça la correct, on se fait là. C'est Okoko. Nous sommes pour Mirumba. Whisky Wishia, donc to senga na bandeko. Wana kombo no s'abonner. Whisky Wishia kasi kombo no ba jakal zakai baba. Il y a Zalisco mwana ya sera honorable. Ah pona kombo no. Mwana petit honorable zakai baba. Donc Whisky Wishia. En tout cas bandeko bo s'abonner massivement na AON. Et comment m'apeka bongo? Oui, so ba koti ba mona logo oyo kaka. So akika ba kera na YouTube ba mona ba komika Aïcha Okoko. Mbamo AON ebima. Oh, tolo basko il faut ba tuba commander Aïcha Okoko. Ton ba komika wana pan. Bon, ya wana to afficher les bino déjà dans ce wana donc network. Kan ba moni wana ka mbala moko. Rappelez ba ko emission JB za wana. Oh papa chéri venda. Alobi to. Mate papa chéri bi nga kamusina. AON oyo, elle a même pas la 5 jours. Mais abi ke yo kopera bena ba leader rebelle makambo vraiment na mon avancement na ngweza matata. Oza kopera na Kofi très bien. Très bien. Kofi kuneza ba le familial. Ouais. Kopera na Kofi bien, ouais Ranson très bien. Oui.
Falinde, c'est comme si... Bien ma casse, bien. Héritier, très bien. N'a pas qu'à du matin à bâtir le ana nyoso beaucoup. Ouais, bah crier la rémission. Bah crier la rémission. Comment que bah on dirait couple là. Eh, y'a mon lobby boy. N'a pas qu'à du matin qu'on a. Pour faire ana bâtir le ana vraiment très bien. Eh, bah crier la rémission. Ok, merci beaucoup. Aïcha Koko, normalement c'est comme ça dans l'esprit, hein. Il y a aucun maquillement polémique. Est-ce que Kosimba vraiment sans polémique vraiment tout le monde a baninga na yo ba gloria kuna bazo ningisa ba karini bazo ningisa ba sentia kuna bazo ningisa ndemboka yo siko sans polémique makamba ngwe pour avancer comment siko yeba paka jumandeni paka jumaka c'est pour la landa tuna te yo siko oyeba paka jumandeni pour la landa oyeba obini pour la landa biloko na siko to on a ça polémique. Jamais. Ah, vous avez la réponse. Merci, Ken Piana. Question de Zani. Non, question de Zali, si Aïcha Okoko, tu as dit que nous sommes enfants d'apo, tu es belé, tu as été, tu as dit que kuna, et si lipo na yo, tu as dit que tu libéré. Quel sont les bengo qui sont dans poto ça neni? Non, ça l'a bien. Et ça l'a bien prouvé, puis ça n'a pas non, on a ça, mais comme tu pour nous prouver, je te répondu, c'est que je suis une fille très bien organisée. Voilà. Nous avons 10-20. Donc, la vie, c'est une organisation. C'est quoi, Aïcha? Tu as bien sûr, ils ont idée bien, organisation vraiment très bien. Le network, dans le network, ils ont vraiment idée bien. Est-ce que ça est un bureau à Kinshasa? Oui, pourquoi nous avons un bureau Zali? Bureau Zali. Oui. Donc ils sont moutazana. Franchement, tout ça na plateau na biso. Bon. Non, ben Roya. Na Roya quoi? Mais ils marque moi voya bien au Sali. Parce qu'on peut na bateau mususu pe. Alors préférer me soit là taper. Polo ya AON. C'est bon, c'est en fait, AON, l'autre c'est dimanche, les 30. Voilà. Tu bandais qu'à mardi. Tu bandais qu'à mardi. Toi même pendant une semaine. Tu bandais qu'à mardi. Donc mardi, tu as une semaine, mais bah, demande des ébélés. On tient dans la Paris, on tient dans la Belgique, bon, c'est en haut. C'est comme si aux autres, on a un petit mois dans bébé. Avantage, moi je faut que tu machine. N'invité. Et ça quand des potes toi en gros ils sont kitoko no bo moi les autres au lieu école ils sont tamuke mais ils sont so pena sous son nez. Il y en a vana c'est le makasi. Non, et là ça la plaisir. Non, donc au moins ils sont fan na moi na mobile au PC soit figamba la mo. Ken. Non, et ça na moi to ça la émission. Na ko lulanga. Oh. Mais yo yebi depuis tes ocole là. Ça va c'est chantier va projet. C'est la mission sport vérité ça la fait ma belle. Ken. De l'ola na père to ocole mais malgré simba. Yo Ken yo. Na moni potem. Ken est-ce que vous le barate? OK, merci beaucoup. Aïcha Koko. Oui. Et ça a plaisir à toi. Non, na baninga banda ba mo génération mo c'est comme si bilongezo kende pena. Ezo kende na vieillir baloba bongo. Biso ba français za ya ndam. Alors Aïcha Koko, to komi na biso na suka. To komi na so na suka ti. Na habité message ni no pesa na ba abonné nyoso tout. Na habité. Oko kate oyeni. Ken. Oh bien, en tout cas, tu vas excuser Raquel. Et puis, on s'en doki. On s'en doki. De là, quand on s'en va, non, elle se va projet pour parler de salaire à toi. Vraiment, pour comprendre, regardez quel piana. Quel piana. On s'en va pas aller. En tout cas, un grand merci à quel piana. Vous voulez m'appeler ça, le Terminator. Le Terminator. Il a commis chargé. Il y a presque. Il y a ça faut boire il y a Fofo Ponzi. Il faut Ponzi. Il faut boire à Jatine Gobila. Ah, gouverneur à ville. Oh, quand c'est attaché de presse. Ah, on est côté de la lettre, photo et maman Kondi. Donc, merci beaucoup. Mais il y a un problème, ok, pour toi. Azoli Ambongo fort et Amboka. Oh. C'est que bon. Ba combattant ba timutazo nduka mbongo nyoso ya bon sa vie la Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup. Nazaki qui pas Ken Piana, Makizembe, tout ça na Ken Piana awa. Dans le logo Oyo, et ça le logo la bino, ça moi na bino, de on a bino. Soit Zaki na musicien loba. Boso mba disco, ça ba rumba bien. Rumba bien. Na rappeler ba moso qui na AON tout 18 vidéos. 18 vidéos. 18 déjà Ezali, ba honorable Fidel Babala Zoloba.
na Martin Fayulu m'a dit pas wana bozwa sia c'est fiston pas na biso presse pengi azali bozwa bani quand même mayengele bazali lo mweza na moto to pesa onka moitan yo singa mais Aïcha nini on peut humilité ba abonné ba mata vitesse non ezaka ke no mwana nzambe te to nena oyebisa bango ka bebe ke belé ba kota déjà ba s'abonner merci pour l'accent que balinganga makasi et puis de fona otana bi Bat balinganga peko. Oui, mais bat balingako. Non, et puis des fois on comprend dans côté, mais na moni presque bato balingana ko décevoir bon genre. Viens la costa kenda. Azali tumuke. Wana mutu nakala. Viens na muketonga. Aza très bien disait la costa. Pas super bien. Aselenga i snap. Dans le Canada, à Tinderenga, na my foudre, en tout cas, merci. Na bina Damas Salvatore. Et puis que j'ai bien na comprendre que ça a leader. Pourquoi? Parce que na AON a combien de 6000 vues? Na 6000 vues, voilà. Mais quel n'a comprendre papa chéri aussi la karaté. En tout cas, merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa chéri. Abinanga le biso toza ba 0 abonné à AON. Non, c'est pas pour chaque conseil on a pesenga. Non, et ça la bien. Ba s'abonner, ba s'abonner. Bon mon ablora bien, ni la selle la bino ka boko tabo s'abonner. Aïcha Koko, na bi ke to komi na suka, moi question moko ya muke kaka. Parce que awa déjà au Fongoli site AON Network. Et ça déjà site ya munene o lelo et c'est ba projet nango pardon idée pour tout ça site internet. Voilà. Donc en fait pas non kuna. Parce que biso bien na nzambe to zo attendre. Pourquoi? Parce que David aboma Goliath azo attendre beleti. Voilà. Donc David aboma Goliath azo attendre beleti. Donc tant ay mutu monta nzima inayi. Mais et le monde na ki biso projet ma site internet 3 mais nengo sali idée quand même. Vous collaborer na tout le monde. Oui. Bon ba masano bozana mo ba ranking. So ba bengi so peut-être Aïcha naza bezo pena yamba yo to sala ga ndenge bo sala kina ken piana. To sala ga ndenge bo sala kina bibi kapinga. Est-ce que au tchaka ranking no kala wana kana? Mais non, pourquoi ranking nous sommes les enfants de Dieu. Ah oh ene zo ba tunyonso. Muta benga émission ça par rapport à temps so natangelo ata moi quelque chose ba jazz kavolo non ba maso bana ba poto ba juvenal ki bala so bengi bo sala émission juvenal to so l'année temps azo kende poto nga za na Canada non ando pour kende Paris problème ezati Tresimbelenga problème ezati Karine Mokonzi ya soka ko problème ezati Karine Mokonzi so bengi so bo tourner et bien ça mutabilo baloba pourquoi na boya pourquoi na boya OK merci non nalinga na yo ka référence na yo en tout cas merci beaucoup alors to komi na biso na suka Monini ya suko lobana ba abonné tout balande. Merci beaucoup ba tu peux comprendre ngai jeton naza ki mal boso nanga na ken pina makizembe. Donc ken naza vraiment hein ndeko famille tout et tout to yaki lelo soki ba tu mususu amoni ke na ke moi bien ti. Bolimisanga balimisanga naza mutu po mutoyo na gérer la ndenge nyonso mais abimi kaka. En tout cas merci beaucoup na sengi na bino ba abonné ya Fimbo na Fimbo boya vraiment na AON eza Aïcha Okoko Network toke na moboyi biso to nito te kaka kombo so teki kombo sko neza boye AON ya odi mbele Aïcha Okoko sko yango to che likolo tant muto mona ka logo mo akwabi eza AON kasi biso exercice nini kasi o sali o pesi biso exercice ya nini susu ken maintenant to basite belepe obi ke congolais a imitara o mutasali OK basite belepe ko mato mona kuna Afrika info pe asali pe ba polo na e to mona kuna elengi ya Congo pe basali ba polo na ba to mona ba ma mission ngako Fimbo na sala ka mais c'est comme si ba logo exact ya nango te en tout cas ba tu bosala nga vraiment John Image fala que ça la sous stock musala te Adel Jogo ba bo danger o le la fort c'est là la kamala bo c'est aller au boire non Adel Jogo avala ya abi mais viens goche mascotte informa qui est que non sali nini l'ingénieur des banques wana ba viens Tongo 2007 2006 en tout cas mais sûrement ingénieur azami na internet on a déjà ingénieur azami il y a des muta on a tout si mbote l'ingénieur des banques on est bien ouais très bien en tout cas Carlos Kabasu to komi na biso na suka Aïcha ko na c'est pas Willy Musheni mbote ya Willy Musheni ko dambo ya Willy pa ba ki pa fala ta AON
ya wili mushenya bali na ngai pifola ta AON voilà abi vraiment ta route kamarambo tie na maman na ngai wazana mama lili kimoto azana Londres et pas bifola ta AON surtout ke na ngambo Canada to mati ba brand sugar bana Montréal wana ba rolata AON baza ba mama Jeanne Nokoko ba lata AON donc batu baza vraiment ebelé to supplier ka batu ndé ba s'abonner massivement batu ba s'abonner vraiment donc là na Raissa Eyedi Raissa Eyedi en tout cas Raissa Eyedi na peso bambote Hortense Madikani. Hortense Madikani. Bwana na bamboka ba prince ya weli. Ite ya zesko na ngambu ya Paris kuna. Ya Paris. Bango ndesko abi Aisha. Quel nous a qui si yo pe. Non, qui c'est ça là. Autre question. Tuna question kasi. Elo ni sala oza biloba lobo za la wala. Ba biloba lobezaka par rapport nga kola na camp militaire kuna za place ba discussion belé. Donc vite. Bon, revient à Bilobalo. Mais oui. Merci beaucoup. Pour s'abonner massivement, en tout cas, merci. Mais que l'internaute qui vraiment est belé dans mon ordre des annoncés. En tout cas, l'internaute qui vraiment est belé devant ordinateur, ordinateur, téléphone, écran, Rolanda Bissolo, na Katia Fimbo, na Ken Piana. En tout cas, c'est moi, Aïcha Okoko. Oui, Abino Bolini Ravement, Nazara partout, Nabino. Donc, na yobeta les sola bébé na AON, na Fimbo, vous pouvez s'abonner massivement na AON ou Aisha Okoko Network. Donc, tu es AON. Merci na Ken Piana, merci na Whisky. Whisky Ushia. En tout cas, les lots le 30 juin. Je pense, moi, tu bandati le 15. Aisha Okoko, au comme on a 15 000 abonnés déjà. Amen. En tout cas, na CP na témoin. En tout cas, le 15, Aisha Okoko. 15 000 déjà, tu as bousculé na 15 000 abonnés. Merci. En tout cas, merci. Nous avons confiance et abonnés na biso. Bakoyoka message, bako s'abonner, bayo qui sera jamais qu'un piano soni, marambo na lobby et ça les merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Aïe, Aluka polémique te, Aluka buzz te, yenani. Aisha Okoko. Aisha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aisha Okoko, Ibozui Wapi, Bazui Wapi, Oye, Abimana Ndengenae, polémique exaltée, Aluka Buzzte, Kranet Solobi, Aisha Okoko Network, et Yelibino, Naba programme Yassika, ma programme pour l'état de culture, sociale, Nyoso, information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, va abonner à Aisha Okoko Network. Aisha Okoko Network, Bozani, Bana Diaspora, Yewana, Aisha Okoko.